Vous êtes sur YoNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Misalande. Aba papa, molimo nanga, eko ganga, kuluka yoe. Aba papa, molimo nanga, eko ganga, kuluka yoe. Kuluka yoe, ngana kotika te, otambola nayo, posa motema na ngai. Aba koluka yoe, ngana kotika te, kotambola nayo, posa motema na ngai. Aba papa e, molimo na ngai, eko ganga, koluka o. Aba papa, molimo mwana sombama na makila, eko ganga, pona koluka o. Koluka ye, ngana kotika te o, kosalela kayo, posa motema na ngai. Aba kolanda yo o, ngana kotika na ngai te o, pokosalela kayo, tina bomoi na ngai. Sokinga nata lelio hongana zana hamosusu te bobele sekombo nayo kolo Yesu yonzame sokinga nazo sengayo wongana zana moso sute bobele sekombo nayo olo Yesu yozambe. Voilà, tika zamba lola apambola yo to profiter to pesi mbote na kombo na Yesu partout biskozo landa biso zambalo la pambola yo tongi tolobela likola mopepe ekoma na moma moko na vie ya mutu nyonso mopepe yaka soza d'accord nanga ozwika Job chapitre 2 verset 9. Histoire ebandi na Job chapitre 1er omona place histoire ebandi. Mengana epsi ozwa Job chapitre 2 verset 9. Omona mwasi ya Job ayebisa Job abi mobali nanga titango nini otikaka na obanga Nzambe. Eske okofinga Nzambe te? Okolobela Nzambe mabe te okufa na yo? Pourquoi mwasi ya Job abanda kolobango? Parce que y'a un moment mopepe moko yaki na vie ya Job. Oh, Job bibelobi l'homme riche akina bozwi histoire ne bandi bongo basuki kana loba l'homme riche te mais bibelobi Job abanda obanga Nzambe. C'est ça ce que j'aime. Job abanda obanga Nzambe. Zamba tselango mokolo to muto obetelango to le Nzambe alobi na monate mutu na obanga nga lokola Job wana Nzambe muto obetelango tolo. Mais un moment va moko ya mabe eye na vie ya Job Satan visité ye. Sko mutu adaki na bozwi bibelobi abandi na ko perdre bozwi na ye. Elongo na bozwi na ye esimbi bana na ye. Et Job atikali ka Job na mwasi na ye.
Mais bien aimé yoka. Et le moins na bozui mutala ki na bozui atikali par terre. Ça dit asune logote. Imaginez ozaki na bambongo. Imaginez ozaki na bana. Et ba oloba kalaki na bambongo akis. Ba oloba na yo ke yo mo lekisi bana na yo. Parce que bozui nyonso esili. Bozui nyonso esili. Et Job esuki na bozui te. Esuki na obungisa bana te na olobela likola mupepe. Il arrive na vie ya mutu nyonso. Il y a un moment vent et yaka. Au senti mupepe ye. Ozaki bien mo senti koningane koti. Omoni pela ke pembeni no batu bazalaki ye moment ba ali sute bango nyonso babendani otikali yo moko. Nema amwe komele Job. Et soki kana bozuite bibelobi ba toucher na santé na ye. Ah. Moutala est bien mais vie comme à hôpital. Rendez-vous chaque jour na ba docteur. Vie na ye koma ya kis. Ala muki tongo azwi kisi ameli. Akomi na midi azwi kisi ameli. Akomi na pokwa azwi kisi ameli. Mais mutu azaki boyete. Comment vie kokoma boye parce que mupepeye. Ah. Oh Jésus. Mais Job azaki musala nzambe. Kozaka musala nzambe te parce que boyebi ke Bible lobi plusieurs na mkola suka nzamba oloba baroya oloba tosela kiyo. Tote na kombono. Tosaki miracle na kombono. Mais Bible lobi mkola église oloba na bango na yebi binote. C'est pour dire que il y a des faux. Il y en a ba faux serviteurs. Ba ye na kati ya musala nzambe basimbi Bible. Ba ye pe na kombo nzambe na musala oyo. Ba benga mpe basala nzambe batu apesi bango pe confiance. Lelo ba otela pe batu maboko. Est-ce que baza nzambe tangaka Bible o comprendre parce que mukolo église abina obana e bibinote. Mais awa mukolo église abetela Job tolo. Abi atambola na obanganga. Ah. Mais un moment mon pépé est touché santé. T'as la vie à Job, moutabozui. Et touché santé. Or ce passe les qui na malade, ba te belé ba comme on a kufa. Voilà mouta contredire ngazate. Na mona moutu na mbete hôpital olela. Na kufa na ngai. Pourquoi le ba kufa na ye? Parce que mon pépé visiter ye, azaki maladité. Mais si vous êtes allé dans le hôpital, on a beau ticket biloko, on y a un petit oui. C'est parce que on est là qui vit na été. Ne Job malade de simba qui est. Ah, moi ça taille moubala l'obité. Ta biscato outi. Na biscato komi. Mais Job n'a pas naébi ko banga ensemble. Et bon, on met la boue jusqu'à quand? Il y a un petit kaka ko banga ensemble. Est-ce que kolobela ensemble ma bête au kufana yo? Beleme omoni tango wana mbongwa. Omoni tango wana banda kokota na mutu ko machozo kende moni. Omona importance ya lukanzambe te. Omona importance ya lukanzambe te. Mais moyembe abi ko lukaye. Ngana koti kateo. Oyebi pourquoi yemba bongo? Parce que y a un moment passe kota na vie ya mutu soza nzambe te. Ozanga mutu okote la yo. Au monde yeba na ba ministre ba député ba président ya mboka mais ba ko sungote na likambo ekomelio devant liwa wana muto obela te so beli nzambe te yango mona te onéglige nzambe lelo lobi olukaye et Job mon pepe yaki parce que na lobela likola mon pepe Job chapitre 2 verset 9 moi ça lobi kolobela nzambe mabete okufana yo mais Job oyo Maganyo se komela qui est Job atikali toujours na présence ensemble. Moment ni l'autre traversé, moment oyo landanga. O traversé moment ni. Pendant que o landanga. Ba moment ni l'autre traversé. Mamsol exactement ya pasi o mitu na ba question pourquoi vinange koko maboy? Oui. Parce que zaki bongote. Il y a des choses ici mbasute. Et à mon pépé visiter yo. Et visiter à mon nyonso. Et à mon pépé. Ou yé na vie na yo.
Est-ce que na ye pona bangisa yo? Non. Na ye pona bangisa te. Na confiance en Nzambe na ndimela. Na yebi tant batu bakoma na suka. So baluki Nzambe. Na yebi makasi ya Nzambe. Yango na yebi so likola mupepe. Mais il y a un moment. Atoboyi mupepe moko e visito ya mabe. Yana pasi mamsu ye la yo. Mais ngana ye pona yebi so teke pasi ezo lelisa wana etikaka ko leliso. Voilà. Raison na ye na yebisa yo yana mutakalima mupepe. Ah Jésus. Yana mutakalima mupepe. Mutala nde na ye na présenter yo. Mamsu déjà vamo ya mabe yana vi na yo. Omituna ozwa solution ndenge nini. Maintenant na yende pona laksa yo. Muto lorsque mupepe ye. Ah Jésus. Lorsque mupepe ye. Na yena l'action muto akalima mupepe. Parce que Nzambe na ndimela na yebi makasi na ye. Nzambe na ndimela na yebi makasi na ye. Zwa Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8 verset 23. Babeta lisolo ya Jésus na ba disciple na ye. Un jour, ba matina boîte ba okatsa ngambu. Pendant que balaki na kati ya mai, bibelobi mupepe eye, mupepe makasi parce que bibelobi Jésus alalaki. Jésus alalaki. Et pendant que ba disciple balaki na kati ya boîte, bibelobi mupepe makasi eye, monge bandi ko menacer. Boîte so lingezinda. Ba disciple balobi pona biso esili. Babi pona biso esili parce que mupepe te okufa. Bando ganga biso te okufa. Parce que mupepe ye monge bando ningi sa boîte. Mais Jésus azaki na bango sur place. Mais pendant que ba mitungisa, pendant que ba lela te okufa, ba e comprendre que place tozato wana mobikisi beneme kolela rate na molongo ya bato bazongolu na Nzambe akoke wanga na te naza na kati atambali maboko na nzimi na motema mobimba na ngai awa ngolu na ngolu misala na kulusu ememelinga bomoi soki Yesu akite soki Yesu ayakite. Ba disciple pendant que ba olela monge mupepe tsande ba oye bateke bana Jésus muto maye to sagaye muto bakufi ba oka mungongo na ye muto abiksa maladi nyonso ana maladi alembana te muto apesa solution na maamu nyonso yazo ata muto batu ba opesa valeur te muto batu ba okontete na famille Zamba capable oluka ye apesa valeur. Parlons to le bela Mephibosheth et bosono mtaluka ke ate. Mais avant na David aliana roi place moko. Webina na salango si Nzambe. Ba disciple baba nolela. Balamusi Jésus. Et lorsque balamusi Jésus, Yesu atelemi atali mbonge, atali mupepe. Bele matombolika loboko. Et loboko atombolaki. Bibelo bimbonge pe mupepe. Et c'est calmé. Ba disciple bakamwe. Babi mutu ndenge nini mbonge pe mpepe. Et eto saye. Mpepe abitumbo zokutana na vie. Ba moma ya pasi olekisa. Ba moma oyo oye batena akosunga yo. Mamsu bato kutu yo bano kabela. Mais pendant que yo comme na pasi bakimi yo. Wane ya mukili. Na baga mukile biko lelisa bato. Webe ko kufela matanga na yo batu ba ye bele batondi. Ya des gens pe ba olela na yo. Mais ba suka kana olela. Muta opeso solution ozate. Mais Jésus soka ye place muta olela. Ezara po sili sande ko olela ya mutu wana asekisa ye. Wana musala Jésus. Akalime mbonge. E ba disciple bakamwe. Na lobilo kwa musala Nzambe. Mama papa yaya ndeko nyoso landanga. Na lobilo kwa musala Nzambe. Mbonge nyoso ya na vi na yo. Mupepe nyoso telema na vi na yo. Et se calmer maintenant. Que Zamba lola kota maambo lembana.
bitumba esiliso makasi nalobi lokola mosala nzambe nzambe akota likambo na yo nalobi lokola mosala nzambe kola bando osilisa mopepe na vi na yo kola bando opesa okimia kola bando osongisa esi esengo na vi na yo parceke nayebi nzambe na ndimela eske mpasi olandanga okokanga misu tobondela nzambe okokanga misu tobondela nzambe ata mbonge pe mope pe jalio kasi elongo tokomata o likolo ngate nayebi yoza merci Jésus nabangate nayebi ata mbonge pe ope pe hello oyo jamoko jia opepe merci Jésus abangate nayebi yoza puissant de Jésus que zamba lola bisika ndeko momba mosusu akoma omona liwa liboso na ye Seigneur kota likambo na ye Seigneur kota bitumba na ye nzambe aka la solution na vie ya bana bato yawe nini elemba na yo nana luka yo bimonisa te nana belela yo sala te Seigneur kota pepe na vie ya moto moko no puissant de Jésus la qualité ya mosali obenga ngai bibelo bielanga ya munene basali bamuke mondima naza parmi basali na yo Seigneur lobi ko epesa mon nom puissant de Jésus lorsque naosala alliance na yo na bai na fonde miracle te parce que oza nzambe miracle c'est possible epa na yo yawe bikisa ndeko nyonso yaka te pesa ye mabota ndeko moko aluka libala yaka te pesa ye libala zambe na nga kota bitumba na ye ata ma eza liboso na ye kabwa no nom de Jésus fongola lola pe lipamboli na yo elanda ndeko nyonso tika ete lokumu kembo masanjoli ezonge epa no mosantu alola na nkombo na Yesu Masiya tobondeli mpe tolobi amen. Voilà, tika zamba lola pambola yo nalakisi yo mutu akalima mbonge c'est Jésus. Mutu akalima mbonge c'est Jésus. Matthieu chapitre 8 verset 23. Job chapitre 2 verset 9. Tomoni place mon pepe yaki. Voilà. Vous avez besoin de prière, vous avez besoin de sala zambe. Numéro la yango. Plus 243 89 47 47 669. Comme langa na WhatsApp to solo là. Et zamba lola a pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment. Nandebo soutenir toujours ça dans Zambé. Et merci. Zamba pambola bino. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalan.